avandi na Niatabo. alongoli mapapa. Père akotondisa. Akosala plein ya suka. Toleka bango na système pe toleka ka bango. Retour à faire ndule obeta abango sambwa. Toleka bango. Faire aleki bango. Faire otondisa. So atondisite. Okataka manzaka. Bokataka misato manzaka. Nafukami. Faire. Okotondisa. Oleki bango. Osample. Bakita. Bamata. Faire otondisa. Matiro eza biso. Tokotondisa ngo. Faire oleki bango. Faire goût. Polo ba bien. Ya banda vema na kofi ba misuba benga bango benga ye maza mwana kofi mona quartier là te ba misuba zo bango ba copier bango pirater ya pas kofi ba benga na bango pe ba ke faire ça l'originalité donc pour pirater ça la faut originalité et ça tous en originalité c'est pirate à côté à Barou nini c'est Barou ya mo e tenga linga mutu pona mbongo te ngana pona mbongo te nga na yeko yoka musique kitoko faire yembaka bien artiste kala o za biloko na ye a osila na bango ale niata bor niata ka ale niata toke niata bor faire goût na goût abi faire azel le même bali ngamo na zana kati ngamo na zala wana faire goût na on va taboisa va pression ba ko katenga ngana za palpita mbongo te ngalinga muto ayemba kitoko ngana mwana kin na kotika kini te na komisa ba infiltrer na sango te c'est infiltré oh moto ninga ndini hasard ba oyo nyoso bazoya po ba meka faire go la ba olela jouango e bo na tinda bino bo olela na tinda bino bo olela place mo comprendre que faire l'équipe bino on va tous organiser bongo au monde là me comprendre bien. Naliga kana lo la charité bien ordonnée commence par soi-même. Et pas biso mo biso problème ya bonne musique eza na Congo awe ko beta mali 24 date o mutu nyonso fungulu matoyi date mutu nyonso mota ba date na ye na mutu ateka gratana te ngapele 24 na teka gratana na mutu ateka nguba te lo bela Didier Lacoste te mutu nyonso komi bongo to tenga koma mutu te oyebi ke annoncer ba kombo ba fan na e lengando de Didier Lacoste. Et où tu sois payé comme musique ça la ngore beta no musique mais est-ce que les 24 la date au monde faire rigoler ça les 30 comme les 30 les 24 là comment ta niata gas niata bor bo sambwa mama wo opola faire niata bor Yamwana minute on Hollande ici le 24 et Inda. Donc ndenge Inda. Yoza la nela la takakolinga oni Miss yalinga ngala takazaka kigoloise. Otinda ngaya ya batu la biso. Batu bayate obanda bango mabe. Invitation ko ardoise. Mais avec divers invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, mon colo fait il a tamabé. Maison divine. À Bossali Binote. À Tchelibinope promotion. Angolais à Pamba. Maison divine. Badingambo Kaboete. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. Congolais solo. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez sur votre chaîne Congo et Sengo officiel plus télévision. C'est lors de votre émission Cléji Show Berliva. Nga linga yo motivé nga show. Mais tola la na biso na lo nega ba pesi na biso musu ya ba yanki ba comme ça au moins ja. Et tola la na biso na lo. On est en direct, il y a Stade de Martyr et ça spécial 24 juin. Spécial 24 juin, le concert de Papa Hervé et Rosala. Ah ouais, on a les boulous au
Hein? Un grand merci à toi, Papa Mayamoto, le griffe du moment, je te salue. Tu roules ta griffe, on a l'encona. Août Awa, sortie officielle et puis conférence de presse. Un grand merci aussi à Miguel Dangote, millionnaire Yamboka, général manager Clovis Fimpa, je te salue. Pourquoi pas Berlin, vous m'amete. Berlin, je suis pas seul, hein? Nazanga Morote, na lingo Zobandego na biso Obaza Awawa, Ozolanga Pena Bango. Nazanga mote nazana yampaka nazana ndeko nanga kombo ekimi mukeso BCBG Barbie awachi basu muna Miss Koulibaly na ningavena chao Faire gola gunagu ouais nana katifulu gunagu Faire gola gunagu yampaka gladiateur moni bango nyonso baba journaliste baza ba goloate mais banimi ba soutenir Faire gola donc c'est que eloko wana uti na motema baye na bango pour intérêt est-ce que na futi bango azate donc ba eloko futi bango te za la bonne musique eza souci ya mboka ya Congo donc na ko pas ser na ngande azaboy au moins mutu akati ya braza yaleki yampaka aleki na makamnyoso ya za bilamba za na makamnyoso tali papo est-ce que ya za nango yala za numéro 45 moi c'est numéro 45 azala raté wala ya taille ya Golbert taille Golbert wana nisiko taille Golbert Elle n'est Elle kaka. Elle. Batu Marti Sabatinda Batinda te le kosa mbongo le kimi aye moi ovi poser la Marti après moi wangani Jida arate ka Yesu est-ce que Batu tout ba Marti Batinda ke oh moni tula soni e bonga eloko ye na vomo tu volonté na biso peso mbongo te siko ba miso mo sango ke fu apesa ba mbongo akati mbongo ba opesa ba pesa ba mbongo ngote kuna ba pesa ba ngolote ba biso ba ngoto futa bilo na nyongo Vieux Quadra Rambo Kofi Olomide azara on comprend pena que ça en direct au ça spécial 24 fanatique ya quartier te follow ba bandana ye ba miso ba comprendre travailleur ya quartier latin moi musala ya Kofi Olomide moni lelo animi bo époque Kofi Olomide alobi que to soutenir Faire Gola les padres donc aza mwana ya Kofi pour les cas na quartier latin donc ne Koulibaly ayebo donc c'est le stade de Sitonda follow ba bien paka ya pa follow ba bien ya banda vema na Kofi ba misu ba benga bango benga ye maza mwana Kofi mwana quartier la te ba misu ba zo bango ba copier bango pirater ya pa Kofi ba benga na bango pe ba ke faire ça l'originalité donc pour pirater ça là il faut originalité et ça tous en originalité c'est pirate à côté à Barou nini côté à Barou ya mo la brasse iya nana betanga landeli nana betanga landeli ale tokelango zonga sima kindobika Faire Gola on peut comment on a stade de Marti. Okay, Yemoko Paper va confirmer en autant sa publicité au sentir que tout va na simane ba oyemba donc andimi yango a voter yango donc yangonde msupe Paper va kokota nango tora Paper va yamba mort Faire Gola to yemba kanzi yo mona teka Faire Gola no sa pesa ka sentiment de joie tande ba betolo ba rythme tana statilo mikolo yango ekomika na ba basi zonga sima kindobika Faire Gola allez niata bor niata ka allez niata toke niata bor Koulibaly posa la wana Faire gunagu babi Faire azel le même obali ngamo na na kati ngamo na zala wana représentant ya Kofi Olomide quartier latin babi ba fantiki nyoso ya quartier latin bobuka na te musique eza moko babi ya yemba kitoko Faire boyemba Nobo zanga te boyoka ba niasa somo. Nengo yebo yebike bat ba déclarer son mbongo zete bazo kema. Tenga linga mutu pona mbongo te. Ngana pona mbongo te. Nga na yeko yoka musique kitoko. Faire yemba bien. Artiste kala oza biloko na ye. Akosila na bango. Na vandi. Berlin vous mettez yeux là nga. Vedi nga na vandi na. Ni atabo. Alongoli ma papa. Faire akotondisa. Akosala plein ya suka. Toleka bango na succès pe toleka ka bango. Retour à faire ndule obeta abango sambwa. Toleka bango. Faire aleki bango. Faire otondisa. So atondisite. Bokatanga manjaka. Bokatanga misato manjaka. Nafukami. Faire okotondisa oleki bango osa plein bakita bamata Faire otondisa
martiro eza ya biso tokotondisa yango faire oleki bango faire egu na oso batabwaza bapesi yo bakoka te ngai nazala palpita mbongo te ngai lingaka moto ayembaka kitoko ngai na mwana kini nakotika kini te nayekomisa bainfiltre nasango te infiltré motu ninga ndini Bwaza oyo nyonso bazoya mpo bameka faire egola baolela jour yango bolela tinda ya bino bolela natinda ya bino bokolela place bokomprendre ke faire aleki bino kamata niata gas niata bor bosambwa mama wo opola faire niata bor aleki bango. Merci beaucoup. En fait, Oyotozo Loba, et ça jusqu'à pour l'événement le 24 juin, na stade de Martyr avec Papa Hervé, nous les chroniqueurs, nous les journalistes, nous soutenons à 100% notre artiste. qui ça mon aboisé Tozo Loba bien mais mon aboisa soreiller. Ngande so mon aboisé ba tshela ba shikwa bien. Na kende. Sombo aboisé. Tala omoni Zaou ateka wana oteka mboka oke sani braza soba komisina tuna ngai ozwango ndenge nini nazwi na première tour na réfléchir nake na deuxième tour na réfléchir na troisième tour nakobimisa bango na goudire mais eza ya faux bien parlé te ya sololi te ko solola to ko solola te déjà ka ko zombong za trahison na réfléchir Pona bimisa wana goudire. Neti ngata mbongo na boya. Na bimisa wana goudire. Na nesko na linga mbongo makasi. Ouais. Soki mbongo boise ye toza ba chronique ba bi bokota ko. Bomi bimisa ndero. Obinga ino na lobani la bakisara lo mo boye. Même ata eza nango normal. Ouais. Ba kan biso ba ndeko na so braza toza ba problème, to ba problème ba ndeko na so braza te. Biso za mpo sa musique ya beta. So mutu akobeta kuna na braza beti na. So biso ape na kin take ndeko na so Congola zo beta pour te soutenir ye. To kati na braza te to ko soutenir ndeko na so braza. Peut-être vous m'avez vu. Biso la ba braza toza problème te. On va kusu ba kanisa bongo. Au moins il aime souvent comprendre nga bien te. Na linga kala lo ba que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Et pas biso Roga so alingi olinga. Roga so alingi. Ya mikie. Ya minene na linga te ya. Tala poana nga. Foza mukie. Foza munene to. Lokanga ekipe ke nango. Te yusko fo ba sa mwanda. Te. Donc ate il nga ezate. Donc faut comprendre que biso la bande ko na so braza toza biso na problème te. Donc biso ya problème ya bonne musique. Bonne musique eza na Congo awe ko beta mali 24 date o mutu nyonso fungulu matoyi date mu nyonso mota ba date na ye na mutateka gratana te ngapele 24 na teka gratana na mutateka nguba te lobela Didier Lacoste te mutu nyonso komi bongoti to tanga komba mutu te oyebi ke annoncer ba kombo ba fan na ye lingando de Didier Lacoste. Et où tu sois payé quand même. Musique ça on rebeta nos musique mais est-ce que les 24 ya date au monde faire rigoler ça les 30 comme les 30 les 24 ya mo ba date ça ba tsena bango biso to kata braza taki ba ndeko na biso braza ba famille au monde biso totala na totala braza musiko moni braza to problème na moto pour ça bonne musique ce que ça les 24 faire kaka olekane bango ba kita ba mata faire olekane bango ba niveau moko te ba yema ndenge moko te comprendre on va che mi school ba lotala pena bo oyo nyoza che libaya mitalié jour wana faire olekane yo Si. en tout cas lobaki ozala derrière faire mais so tie libaya olele atindaki yo olele miso bala na yo bota tata mukola zo lebi ke tam ko so laisser la passe olela pour faire entendre ba kita ba mata faire entendre ça faire akotondisa martiro eza faire boza le 24 bolela na bike bebe bakangi ba good mais bo good wana bo fungola ngo pour faire oleka bino na nyonso bagolo ba gladiateur omoni ba ser oyo muna oyo topesa na biso eloko te ba ser ope producteur na biso beka topesa Paul Muntu topesa bango eloko te on ne bazo soutenir stade oyo golo nyonso gladiateur place au bozalaka bo comprendre que bazana souci ya mboka ba souci intérêt te so obengaka bango bobengaka poto yebaka ke bandeko na biso basoutenaka Papa Hervé nga aliaka mpo na faire rigola mais bango baliaka te nga na goigoyi ya faire rigola
non ba ba goigoy oui j'ai voulu pas auto komela ngasi ah ya na goigoy a fait gola to soutenir ba chaîne na bango mam na bango nyonso ba gola to lakisa ke to ara ba gola parce que l'on a sepela ni elonga sepela bata double cha 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 ciao bata double cha 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 ciao cha 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 ciao bata double cha 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 ciao double nende bat musuba double moi ma ka pesi discours autant on pesi discours ba musuba na marti sa ba benga bango ba bengi etaye mo expo na marti ngana kumisi ngasa ngolo ba longwe yemo alobi Papa Hervé vient na ya tongo donc faire egola abi miskuli bali ya donc na aja ba 15 donc vient na ya tongo na bi ayemba bien aye ta mama botanga ndima faire abi but boy mama mais ya za voix kitoko donc faire no ebo voix kaka ya force na été ayemba na bien mo na ba force ko ba tsa ba kisi liboso mais longtemps ba kombote mais faire ah non faire beau yemba à la solo yemba ba chair de poule yemba et pas maté ya ndo binako ça ba chair de poule donc faire l'équipe au niveau de ba côté on va faire ya kana mona zona liboko ko les 24 juin rendez-vous à mort yo zila Bosco so bachila brazechela yo ngana yo déjà matata na ngana beto zungana na plateau likola makambo ya mbongo na zonga la sala Papa Hervé promotion na banjo depuis 2022 tilo na 2023 na pesi ngambo golwani ya bengi ngalo binanga wakota western boy makamno so kitoko azata non c'est non bazata nyonso Sam Koukoule nécessaire coffre fort Europe mobimba lobi na monaki mata zikanda sote na bia omoni ba ser oyo nga bike bokabila bango donc il faut bokabila bango yo kana na musala ya pakabiso to yeno likamba osenga te boko no ide na ngawa ngali to zandeni bango mona volonté bango kabelo ke yo sengo kwani oyo koma loka ken piana ken tala lelaka o koma loka ken aleliki babenge ngati journaliste ngana za golwa donc na reconnaître valeur na binu témoin ma solo ngana osepela yam pakele ngana reconnaître valeur na binu yango siko nazo ebisa bato bazalaka bagolwa ne bazotala binu boye na stade obupesi écouter bosali eloko donc na valeur automuni oyo liaka ken elia tendeni alobiki atikolo lia mbongo te yo solanda ken il vient des villages maman bande kwa ken nozana bango lobia ya mai katobe kunza pela auti aye wala bande kwa ken pia net yoka José Manzolo na Allemagne et puis Nicole Likoka na Bruxelles apesi bana kini mbota bijour ngope akosteni fere nde bomila lef bosu pe ba billet déjà en tout cas biso déjà toza bato ya presse ben ba billet déjà ezotekama sans pour autant ceux pendeni ba billet ezotekama ya koloba kutu ezate billet VIP ezotekama ordinaire pe ezotekama donc biso toza déjà na ba batch na biso ya ba presse biso kabi billet voilà honorable Jacques Louon to kabi ba billet kama kitoko bayala ba kabi ba billet ya ba banda ba promotion na ba 1 mois to kabi billet biso ken marché amzo ke kitoko tout congolais ok présence ba billet yango yo tout congolais billet yango ça se vend déjà VIP ezali billet ordinaire ezali billet yango donc biso nyonso ba congolais nyonso les amoureux de la bonne musique ba amoureux nyonso balingaka rumba congolais donc venez nombreux le 24 juin oyo pe amona ke aye komi kangela place na le 23 aye ne ka partir à 18h choisi matata Eric bienvenue bientoma voilà to kuta na le 24 Egoinda makasi voilà donc venez nombreux nous les chroniqueurs nous les journalistes ba journalistes nyonso ba chroniqueurs nyonso boyo ensemble ça la bino na stade de martyr soko zano kara na presse ya solo oyeno ka musa kosa musano Papa Hervé aozala wana donc on a changé maloba te nazala wana maloba net mikolo ba figure sute po banda tuna ba binzele wana o aganga ka soka wana azala na nanga ba comprendre te bande ko ba bien importance na ngezani na ko mo compose ko mo comprendre différence yoka no mamna lo omoni bande ko balandanga ba comprendre te omoni ka ngana sala ka musala na ngai neti na biango na lobaka no
rectifie maloba na yo. Wana minute on Hollande esika le 24 eyinda. Donc ndenge koyinda. Yo zala ndela la taka olinga wani Miss yalinga ngala taka kazaka kigoloise. Otinda nga ya batu batala biso. Non, wana ya débat ya sima plateau. Non, préféré que babenda parce que awa toza na place ya kimia. Papa Hervé akosopa o baloba makila o sopa na kiawa bato bakufaki bama bota o elelaki bambula balelaki. En tout cas to sengi na Nzambe Papa Hervé tango akokota bama ya miso ya bato ani kauka elakisi que bato balelaki baya batika bana na bango baya baomona ke makile kotanga te ba rouge o bomona ya bakiti eza makila te eza ka décoration mais bakiti oui eza ka bakiti on a loba ke ton Papa Hervé mtuto ovanda eza te ke o vanda na ciment o neni te béton te ezala parce que place eza ya ke ba filma ka côté moko doit ba filmer batu nyonso Miss Kubali d'après na bato ba filma côté moko weko to moko côté moko waso moni bongo seke simbi te poso ke simbi ba filma à côté nyonso beri mandala ba kozala ba beda shuba kozala choisi matata ba tete ndai eko inda makasi ba poto ba kita e inda makasi. Il y a une chose que les gens n'engana loba eza na culture omoni mboka na biso RDC na ba culture na biso nyonso na ba village na biso nyonso natal. On sait une chose, on pleure en chantant tolela na oyemba. Ndeto lela na oyemba Papa Hervé le 24 a okanisa bandeko na biso a est ba o bakufi na viol na guerre ya est donc na ba o pe bakufa na Kinshasa na ya martyro bakunda ozo comprendre ça sera une façon pour lui de pleurer en chantant donc akolela na mungongo na ya mawa na barumba ne ya mawa donc venez nombreux na lève eza kitoko voilà eza douce to kufela mutu te nasi bomonaki la police ndenge sa msala commandant Terminator na IP crime muto bachela batu ba plainte kuneza commandant Terminator côté bakenda côté bato bachela ba plainte pas commandant Terminator to solo la na commandant Terminator na peso bambote belé commandant Terminator yemo ozala a les 24 jours commandant Terminator nazaki danseuse lambio lelo toza na musée biso nyonso donc tote matamo 5 minutes ya kolela lambio po ya lambera salaki nyonso abinisa pe abimisa bana bakenda ba poto asala mambebele donc vie lambio que ton âme repose en paix m'a appelé toza donc toza to lela oka toujours so to longwe awa to kende donc faut tika la kopo m'a 3 secondes. 3 secondes là. Déjà tu comme on a vu na souka et émission. Déjà tu comme on a souka émission. On est arrivé à la fin. Isaki pena moto. Chaud. Mais ça spécial le 24 juin. Voilà. Donc chaque semaine bobandomona ouais avec l'EF bière du moment. Donc presque à tito comme le 24 juin bobandozo biso chaque semaine. Okay. En tout cas. À titre comme le 24 jours, nous avons chaque semaine. Miss Koulibaly, tous à moi belé, 3 mabanga rapidement. En tout cas, mabanga na ngai José Manzo en Allemagne et puis Nicole Dikoka na Belgique. Et puis bana poto boyo steni ndeko na bino. Babi place bakunda montolu na yo, place makambo ezali. Et puis na bosante choisi matata, Willy Moucheni, Claudia Nguesso, donc José Manzolo et puis Ekiri Biberon, Tetendai. Et puis na bosanité bienvenue bientôt ma côté otoliaka bantaba to bosanité et puis na bosanité bana Brazzaville na linga bino formé mukolo bo limbisa biso ferre au samamba som Koulibaly oyebi ke tozo banga pona mbongo Brazza tenga za besoin nango tenga za caractère au 50 to mona ngate tiza ko 50 mbongo ye ya Brazza yo poke okende peno vanda bo na stade Masamba te non zoate non zwango te donc ngane yo se Papa Hervé bib na ye pour asala musique ya bien pina linga ke lo mona lingela ke po ya lo ba troté alors musique ne pele kaka kitoko douce to kufela te to lela te musique kitoko concert kitoko muta bivina ndako ke kitoko to ganga te pour que jour wana ndeko ba olela
Ok, Katifo là. Oui, Clégie Zeis. Mabanga nanga plus na opesa na mon boss, mon papa, le boss. Général manager Clovis Fimpa. Manager Clovis Fimpa, papa Guillet Fimpa, maman Doris Fimpa, maman ni maman. Merci beaucoup pour la confiance à chaque fois naïs bandeko. Tant mo otala biso boye, bosuka ka na otala te Clégie. Challenge na biso ezala moko ko s'abonner. Merci. Hercule m'envoie tout. Na mon mambo salenga o salanga pena bien, o salenga pena bien donc venez nombreux le 24. Appel nanga ezaka venez nombreux tout Kinois, tout Congolais, eza na Kinshasa, eza ba o bana Brazzaville. Nebika bolinga la bino papa Hervé. Na ba o bana Brazzaville pour les Congolais, tous les Congolais qui sont à Brazzaville, traversez venez nombreux, boya ko soutenir papa na biso papa Hervé. Faire rigola. Voilà. Une dernière photo toutes nos questions. Mbonga Brazo ozwate. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Ba Congolais ba talanga ba comprendre. Question n'a répondre na lobby, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ce qui mbonga Brazé yé, okozwa to ozwate. Les gens nazo répondre. Au moins des aboy, so na longo linette nanga, yoza pa imona misu anga pe na sabo na oka na longo yo to na longo yanga. Question na répondre yo na bandolongola ya nani ya ngai ndena bandolongo no so la mboka na bi biso mibale yo tala ngai ko lala na kuna yo na comprendre ça bale ni dengue so benga peso mbongo yo boya nani Deni dengue so benga peso mbongo yo boya rapidement 3 mabanga 4 mabanga on est arrivé à la fin. Bah merci na bato. Oui, tobina to bizarre bizé à bisotou. En tout cas merci na groupe Mobimba Jet Set nde effectif ekendaki nde yo bazongi en tout cas nzambe wana ya lola wazara na papa Hervé pour papa Hervé za Jésus. Donc nzambe wana tambola kina ye. Nde atambola ipe na ba musicien en tout cas merci parce que confiance ezala qui vraiment ba tebele ba ndo beta moi mitema ya obanga mais gloire à Dieu ba ozonga effectif ezonga correct en tout cas un grand merci à Papi Choking Kumu balobi muto asombi 2000 billets kala mingi te azoya bakin awa na 20 bus pona etambola na et mema batu un grand merci aussi à Junior Chacho balobi Mpai Junior Chacho Mpai na kati ya Paris. Muto aka moko yona na Paris akangi masolo na kati ya Paris. Naza mwana papa Hervé, je suis la fille de papa Hervé. Na rozwate po. Répondre na oui ou non. Na rozwate non parce que bato bazo zwa wana so baza basi baza ba fia cop. So ba mibali ba okete ka basima. Ba apelo kosombo. Merci. Ah ouais, est-ce que faut que nous soit question. Est-ce que ta question ça sert à rien maman Goloa. Donda na mbonga boazo zwate. Tino ça Joana. José Manzolo asombi 400 billets pour na Bagolo asombi 400 billets et puis Nicole Dikoka asombi 200 billets. Abed Achuba asombi 1000 billets pour la fête. Honorable Jassi Luonda la titenia ba amoureux. Noir. Choisis ma tata paix. Mais netika mo bizobi muketi to comprendre peu ça sens. Ba ninga ba bina. Ka ningsa tellement muketi. Ok. Allez faire goût, goût na goût. Allez faire goût na goût. Faut la luquette à terre. On est arrivé à la fin au moins une ambiance il y a Clégie Show spécial le 24 juin hein aux Clégie Show un grand merci na tout balanda biso mais bon continuer ko s'abonner na chaîne na bino moko toi na challenge il y a 20k ceux qui 20k bon mon makambu te rechanger ne sale le makamu Mo pose les 24. Général manager les 24 wana yemo makamno so kitoko. Et puis nous sommes très assurés. Voilà. Nous Congo Sengo officiel télévision tellement que nous sommes pour nos artistes congolais. Nous sommes très assurés. Un grand merci à l'AG du stade de Martyr voilà la FIPA. Respect à notre papa. Voilà. Ils viennent me demander Clégie aujourd'hui tu es venu avec le pantalon. On est arrivé à la fin. Un grand merci à Batuto Balanda Abisso.
Batuto balanda biso, merci na Nous bino. sommes dans le show. Ouais, nous sommes dans le show. Oui. Mais au monte que tokisi na biso na suka, ngalinga chose à ne bandeli. Tokum dans na suka. On se retrouve prochainement. 2023 au stade de Martyr, l'artiste Ferregola viendra fracasser pour Dibon. Il viendra fracasser pour Dibon le stade de Martyr. Moi, étant de la pub de la République démocratique du Congo, je suis venu acheter nos billets pour participer. Il faut nos macarons, nos matétés. On doit être exemplaire. Parce que Barna, Carnaval et Mani, tout ce monde a Target et Zomata. Avant tout comme le 24, tout aussi ça, ma billet. 65 000 billets déjà vendus. Plus on rappelle en ce Malélo et Zomata. Si aussi la journée à Lélo vendredi, tout va finir. Merci à Ferregola, merci à l'équipe, Normand Lapena, Tracy Eleza, le bar de la Sarre, le bar de la Sarre. Et puis le Congo qui gagne. Le Congo va gagner le 24 juin, c'est confirmé. Billet dans l'ensemble là, il y a Soda, allô? On va finir le combat le 24. Allô, voilà ma tête. La solo, on défend notre commune. Et puis Congo est officiel, plus télévision. Ils sont bien aux Awa, pour tout la Kissa. Il a pas, il a pas. Et nous sommes à Rota. Là, il va voir les gros Sayota. Je suis Luanda, les gros Sayota. Je suis Luanda, les gros Sayota. Agaka Manek, Boga. Asika Manek, Boga. Akalate, Agama. Balobi, Balobi. On peut s'en habiller, on peut s'en habiller. Tout à l'habiller, tout à l'habiller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 billets. Ok, mon gouvernement apprécié les 30 gens. 30 billets pour Chassi Louna, journaliste international. Chaîne et après c'est en Congo, à son billet de la 100 $. Après c'est un carton, on va aller. Voilà le monde de la Chassi Louna, on va vous payer. Après c'est un journaliste qui est tout. Nous sommes habillés, après ça message, nous sommes habillés. Chassi Louna, d'abord la maquette. À son billet, à son billet à 100 $, après c'est un carton, on va aller. Donc, nous sommes habillés. 3000 francs, on a payé billet, plus bouteille moko, billet, plus bouteille moko. Il y a Guinness. Nous sommes habillés, là, on a 3000 francs, on sommes billets. Bah, payé bouteille moko Guinness. Bon, mais la Guinness, on a dit tout quoi. Regarde ton vélo. Bato bayate obanda bango mabe invitation lokola ardoise mais avec divers invitation en bois neti kaka basali yango na Joseph tata moboko ya Yesu grand menuisier invitation en carton na bafololo nango jardin de Dieu invitation ya boye bongo ya mokolo fe tilata mabe maison divers abosali bino te acheli bino mpe promotion ngole ya pamba maison given balinga mboka boye te vous êtes trop amoureux du pays. Wow!